Bande Kouabosolo na politique officielle sur terrain, enquête spéciale, Israël Mutombo, Sango Mokondi, officier de permanence, chef de poste depuis la ville de Béni. Qu'est-ce qui reste après cette longue période de barbarie à Béni, après avoir assisté à l'atrocité au peuple assisté à la température actuelle des années dans la ville de Béni, après que le président de la République ait décidé de Kotinda Kije Awa dans la ville de Béni, et puis multiplier l'effectif, il y a FRDC. Au total, 21 000 hommes ont été envoyés à Awa pour appuyer le travail qui a été fait sur terrain. On parle de Solanda qui est Madina, où il y a Bastion, il y a ADF Nalou, mais FRDC a récupéré un gros. Effectivement, exploit les alliés sur terrain, peuple azali ko reconnaître le changement wana parce que temps est belé bazalaki na souffrance ndenge boyoki ba témoignage mais sur terrain changement wana ezali bango moko ba peuple o bavandaka awa ba paisible citoyen bazali ko continuer ko témoigner. Naza ko rappeler que ville ezali militarisée. Ville ezali militarisée, tous en a 4 communes awa ville ezali militarisée, route tozali, place tozalaki ezalaki rond-point, route ezali ko la mutazo ke aéroport akokende tiki sangani. Tozo qui est la place Babomaki Mamadou Ndala parce que la population na kolobana lobby c'est vrai que des autres zalaka depuis kala mais des autres makasi ya côté là civil ko boma bango et bandika katangu oyo Mamadou Ndala a frappé M23 et que M23 va se sentir dispersé babomi bandeko na bango nde batomboki babomi Mamadou Ndala et puis babandi ko côté la population ndenge boki ba témoignage na bango TVza radio te Mamadou Ndala kufaki colonel à titre posthume tozo koma esika oyo ba betaka mutuka na ye Masasi place babumaka nazo koma place wana TVza radio te ozana poto ozana Kinshasa okoma lokola journaliste hote allo journaliste investigation commandé sur place tika ba français koma sur place mettez des moyens. Je n'ai pas reçu l'argent du gouvernement, mais de moi-même, avec le peu que nous gagnons, nous nous sommes dit nous pouvons donner de la valeur à Moussala Nabiso. Lié l'utile à la grève. On a place aux zone rouge. Kokoma est difficile d'abord. Bon, on a bien le long yanzela, traumatisme est à mitou ya bat. Awa taxi ezate. Ezaka moto na ba vélo. Ba mitou ngane sozo mon eza ba privé. Eza ba privé ne bazaka ça. Tozako kende. Awa ndenge bat bazalia ADF akobima na nyonso. Boyoki ba témoignage ya bato mais grâce à FRDC a renforcé beaucoup na lelo ya chemin ndenge ba renforcer sécurité na ba entraîne nyonso présence bato bazali en train de veiller pour na ko mega ko batela ba tona biloko na bango. Toza ko koma na place wana za zone rouge na kwa kotika la wana tamulaite nzambe abatela ngai na koma place wana tolongwa et puis to kende TVza radio te Israël Mutombo Roublé Bamba est avec nous Mamadou Ndala bazana témoignage makasi malamu pona général Baouma awa makasi pona ye mbunza mabe également bato baza ko reconnaître ye ba soda na biso mais ba pesi pe ba recommandation belé na chef de l'état binomo bokoyoka yango ndenge boza kolanda public to koma Mamadou Ndala était tombé bel et bien à quelque part de là où nous sommes. Nous allons arriver, vous allez le voir avec nous, TVza Radio T, à tout à l'heure.
Bandeko boza ebele sika boza kolanda biso zone haute tozali ezali zone rouge et sika o babenga yango triangle de la mort place tozali awa mituke tele makate baza kolela baza koleka vive allure parce que soki boleki ya kovanda moke quelque chose peut arriver et sika on a telemi justement awa nde boza komona place o eziki awa ba place omoni biloko eziki nde place ba betaka roquette ba bomaki Mamadou Ndala na limite esika tozali awa eloko yango esalamaka awa Mamadou Ndala oyo akufaki colonel mais à titre posthume lelo abimaki lokola général akufaki awa autaki normalement centre ville ezabo selon ma explication bandeko ba pesi biso on va appeler Ndeko Bernard s'il vous plaît une minute non Tobenga nanu Ndeko Bernard il y a une idée par rapport à ce qui s'était passé comme ça on va avoir une idée sur Ndeko Bernard qui va quand même me dire quelque chose parce qu'il faudra toujours un témoin qui maîtrise l'histoire. Mbote. Mbote mingi. Alors, sikoyo ouais, c'est quand tozali babenga ngo triangle de la mort. Oui, les zone rouge. Oui, le triangle de la mort. Pourquoi triangle de la mort? Parce que ça sika o ils ont vraiment suspecté et puis ciblé na ba nguna ba bimelaka air nyoso. Ba def ba bimanga des places mingi awa. Ouais. Ceux ba bimi awa bango ba kangi bato ba bomi ali bazongi na zamba. Bayaka uniquement kosala massacre. O ba bengi massacre ko bomma ezala papa maman mwana mwasi na yazemi tout. Bango bayaka basali makambo yango pi bazongi na zamba. Donc na espace oyo koyi ko vanda te espace oyo ko lekate. Donc en fait ce que constatez bien depuis Tobima qui sont allés même na pembeni ya Romona qui les ana ba soda o bazo kengi la place o juste pour ya kotia moi sécurité bato bazo ya na bilanga bato bazo kene musala bango tempe à liberté parce que le temps bazo zala awa banguna wana bazo zwa vraiment temps liberté ya kokota sune wala ne kokota biso. Alors na sali pe constat koto yo moi banda ko ezali metikali bato bazate na kati. Pourquoi batu bakimi pour na kobanga koboma? Oui, batu bakimi suite à insécurité, bazo kima po ba boma bango te. Yango nde omozo mona banda ko ba inhabité. Batu bazo ya kandengi bazo ya kana moyi et puis bazo zonga na pourquoi? Comment ça se passe quand même actuellement? Ouais, mais c'est les journalistes au talibien, au Romona que non, batu baza na bilanga. Le matin là, les gens viennent travailler, bazo travailler ko bongisa bilanga, ko buka pondu, soit ko bongisa Nanini Mabenge arrivé à 15h30, 16h déjà dans Moutou. Il faut à place où Azak se réfugier. Pour na komi batela. Donc moi ils ont servir bango basala moi misala mais na bazongi na poko pour na kolala. Oui. Do esika penza babomaki Mamadou Ndala. Des places ba trace biloko ezali. Ba wa. Place Goudron et le Ndi angozo mona awande baboma colonel voyant Mamadou Ndala. Donc nyonso ezali ba effet à moto. Ouais. Nyonso ezali ba effet à moto. Donc roubla za ozo yango nyonso wana ezali ba effet à moto. Wana bien Romona place ba bomaki Mamadou Ndala. Voilà, vous avez compris, on ne s'est pas resté longtemps ici. Ndeko Bernard, on ne s'est pas resté longtemps ici parce que ceux qui te oumeli awa mingi te kozala na difficulté munene. Pambate ezali triangle de la mort, ezali zone rouge, moya côté les morts ezali TV ezali radio te. Ba héros na biso ebele toza ko perdre bango. Ba uma kendaki na ba circonstance toyebi, bunja baba kendaki na circonstance toyebi. Lelo pe Mamadou Ndala utai ko kende mikolo se le kiebele, selon histoire abatunde baza ko loba tango kaka Mamadou Ndala akufi nde makambo eko banda mabe penga ndenge ezalaki. TV za radio te, toza kotambola pour la kolakisa bino l'insécurité qui a régné auparavant, mais avec l'arrivée à nouveau chef de l'État, Oyo a pesi quand même maboko makasi na ba AD nanani na ba FRDC et puis en même temps ba multiplier effectif ya bato bazali sur terrain, ça donne quand même de la vie TV za radio te. Alors, to koma, na pesa peut-être ndeko mbote na kutana ndeko. Bonte, jambo. Unasema Lingala, Swahili, français. Une minute. Qui viens un peu, viens interpréter parce qu'il a du mal à parler Lingala. Ça est beauté, tout ça. Tout ça, journaliste. Apa kuko banduku ba journaliste wanatokea mjini Kinshasa wanakia kutumika kazi kujua namna kani watu wanaishi
hapa ndani ya mjini l'insécurité juu ya surtout ya sécurité ya mwingine kwa gisi unakuyaka kushamba kushamba na gisi unarudia bombele au kwaka na tembea hivi meleo unaanja pata ile neema unakuja kushamba librement na unarudia njoo unapenda kuuliza kama hali inakuwa namna gani paraporo na gisi kwaka mbele unaona hali inakuwa namna gani ndugu kama siku ya leo siku ya leo kama mais surtout kwa mashamba ya mbali watu hawaya nje enda mzuri ndio sasa wenyewe tunakuwa hapa karibu kwa barabara sio njoo tunapata sana useme mwa juu wakati ambele tuliwaka na kwa mashamba ya barabara meya kupori mbali bo watu hawaya nje enda mzuri donc ana alobi boye ndenge baza awa bango bazo ya juste pona baza bato oyo baza na babilanga oyo za na juste pembeni ya balabala kokota na kati ezate pona insécurité ndenge basoda baza na balabala baza ko telema awa pe bazo tia mwa sécurité yango ndezo permettre pe bango baya nano basala musala noki pe bazo ata pondu bamemela bana yango nde omoni ye ndenge aza wana auti na bilanga pe azozonga ndako donc moya kovanda koto eza lisusu te tunaye donc banauliza hakuna gisi ya kuikala gisi ulikuwa na ikala mbele tena hapa tushaanza ikala juu kumgine kwa mfano sawa ngadi watu washaanza rudia wenyewe walikimbia kwa banyi walikimbia hata kuzini washaanza rudia alobi keno babandi kozonga par rapport à question tuni keno soki babandi kozonga ndia répondre keno babandi déjà kozonga moko pour soki totali na mwa stabilité oyo neti na mboka ngadi eza ko zwa déjà stabilité na sécurité eza ko permettre déjà bato moko babandi kozonga bazalaki na est-ce que bazoni di makei farde sa sali musala sikoyo makasi bana balobi en tout cas merci mingi na mosala oyo FARDC baza kosala donc cette fois-ci bamoni déjà que non mosala oyo FARDC bandi kosala pe eza komona pe epesi bango courage yango nde bazofanda elongo na bango soki baza na bilanga soit bamisi mwa mabenge bapesi bango balei balambi balei mpo nani bango bazwa makasi ya kofanda wana en même temps bango basala mosala bambala nyonso oyo bagere ezalaki babandaki mpe korepousse barebele différence nini azosala ya kala na elelo banasema hivi kwa wakati ya mbele sainge basoda bekwaka banakuya banapigana na barebele soda banarudia kisha tena kidogo barebele banakuya bona hii sasa hii buko naona namuna gani eske iko tu modele moya haiko tena modele moya ok alobi eza su ndenge moko te très bien ouais. Donc chef de l'état oyo mokonzi wa koti ya sika asali makasi mpo ke guerre esila kosala makasi ok alobi keno azobunda azosala mpenza oyo ezali mosala oyo ezomonana na kati na mboka surtout na secteur oyo ya ngadi très bien merci beaucoup na kombo bengami nani Kambale Katariko oza na bana combien bana mibale très bien na sepeli mingi mwana na oyo asuka aza na age nini na 18 bongo mwasi na yo mwasi nanga kombo na ye nani Kabuwa mwasi sava na sepeli na mingi ngai ndeko Israel nauti Kinshasa nazali journaliste d'investigation nayaki kotala bino mpo nayeba mpasi nini boza komona soki changement ezali mpo ke toyebisa bandeko ke mosala monene eza kosalama soki mpe mpasi ezali bakonti bayeba nde ntina na ngai nayaki bonne chance merci awa bosombaka biloko na mbongo te awa baza kaka kobuka kaka na bilanga basombaka mpe na mbongo zela ngai napesi oyo nakabela yo oza ndeko na ngai ok elingi koloba teke naza nango mingi quand même osimba boye ekosalisa yo ok merci allez merci beaucoup ok voilà. topusana na ngai na tokoma place basoda bazali soda ondima kosotosoa na kati yaka tokendaka makolo ti place soda azali nde place babomaki ye Mamadou atiki ngai na bitumba ya M23 ye akitaki awa liboso biso tokiti nsima biso toza 321e brigade
321e bataillon 31e brigade ya général Eva. Biso tozaba commando tozaki na kini na makambo élection na Kinshasa. Biso tozalaki wana tindenge yaki kobima ote boye na boye tokisi ba inyele ngala banda na inyele na etoko na Équateur boye. Sikoyo Madina na awe za musika. Eza musika. Wana komi kolanda kamango Oto lingi to koma pe na Madina wana. Ngai. Oba pesi kuna. Oba pesinga. Donc ndenge nazao nazosuka nde na limite na. Nazui balabala mobimba. Donc nazana mo balobi kete soko boti mwana. Il faut que l'accès mo paka kete lopango na biso bandi awa esuki awa. Donc violation des consignes. Wana oza violer consigne, il faut tirer la place. Bazamba pété ezalaka kepo tozana ba zone rouge. Voilà. Vous visez ouais. Bako visenga na limite ndenge nazawa te. Bon oye ko mama esi ko mama. Tenga pe na sepeni. Place to outil ezalaki zone rouge. Boyoki ndenge soda lobby, Roublin ozwaki nyonso. Ndenge soda expliquer makamanga moya ko filmer ezate mais son bozan nango. Tozokota quand même na famille parce que eza baza famille oyo na zone babande ko vanda te. Tuerie ezalaki nde awa babande ko buma bango nde awa. Mais lelo bakomi kozonga après victoire munene ya FARDC bakomi quand même kozonga bakomi pe ko vanda. Toyeko kozwa ba témoignage ya habitant ya zone oyo awa na ville ya Beni. Alors, TVza Radio, Israël Mutombo, journaliste d'investigation et d'information. On va parler avec des amis, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Bolo balinga la terre. Folo baoza congolais. Kulutu, mukubu aboni. Ça va? Ça va. Alors, ngai nazali Israël Mutombo. Nazali journaliste d'investigation. Nauti Kinshasa. Oyebi ba atrocité nyonso eleki awa biso toza de cœur na bino mais na ligne kotika la kwa ba journaliste ote bazoyo kaka sans que bazana na ba preuve ya réalité zali sur place na uti banda na rond-point ya Mwisi na tamboli na solo na basoda kuna na uti pe à place ba Maki Mamadou pour s'imprégner de la situation na ngaki quand même na solo na bino parce que selon ma information tozui pendant que mabe ezalaki ya ba IDF baza kokota pona ko massacrer ko boma batu koto nyos bat bakauka ke babane ko vanda te mais namoni ke batu bazongi yango na ngaki na yeba moi mituna mike na tuna bino pona likambwana ya liboso na ngaki na tuna na yeba d'abord kombo na weza nani kombo na ngaza Kambale Machozi Kambale Machozi yo vandi awa na vandi awa place na ngao ndenda kuna yo abandaka lozali awa ozana mwasi na bana nazana bana na mwasi awa OK bana baza boni bana baza 9 bana baza 9 nde sika bovandi awa alors zone ba ko benga ngo zone rouge nde triangle de la mort pourquoi ba benga ngo triangle de la mort pesa na nous témoignage na yo moko parce que banalu nde bakota kawa ba pesa ki yango kombo ya triangle de la mort do babande kokota pona kobuma bato pamba makambo ngo bande kosala ndegeni awa ezalaki mabe awa kolala na forêt tous les jours bino wana kokima forêt kokima na forêt pona kobatama na forêt do bango babande kosala nika bovani na moi bobongoni bakoti na ba machete na ba nani na ba arme na ba makunga siko bazoboma bino ka pamba batuni bino eloko te bazoloba pe eloko te bazoloba basombaki kote oyo nyonso eza ya place na bango do bazo revendiquer mabele oyo balobi ke mabele eza ya bango bino bobima alors bazoboma bino po bolongwa bokima babomi bato ebele awa na libota na batikali ko boma mutu te mais awa place grand frère na ngate babomaki awa ozalaka jour yango awa nazalaki awa omona kilika mongo ndeni bovandika boye adefa koti abomi grand frère bino bokimaka ndenge tokimaki tina Beni oh là là tokendaki kolwe kuna bandako tango tomoni place tomoni ba FARDC babeti bango nde tozongi awa très bien nde yango bozali siko awa alors banda FARDC akomi awa tolo ba changement ezali changement penza ezali bozongeli bandako na bino bozongeli bandako ba def bazo ya lisusu te bayete bozola la pe awa bozola la bien tozala la bien malamu donc pour le moment problème ezali chef de l'état asali penza musala ndenga tindi ba FARDC awa azo sala malamu mais na 8 mai bakoko so ezala na 8 na 8 côté nini koleka aéroport aéroport ezao awa na matembo awa ti kuna na territoire ya Beni kuna nde ba def bazana mais koto mingi bo bazali soute toza calme awa très bien donc bandeko bazali na Kinshasa na bao bazana mikili ya poto bao bakokanisa ke na Beni bato bazokufa kaka
eza bisika nyonso te eza na baplace okimi ezongi déjà awa place tozalia awa tosi tozongi soki moto azoyeba te place po expliquer obenga ngo nini explication nini place ya mboka oyo kombo na mboka oyo Matembo place oyo babumelaki Mamadou Ndala. Très bien. Tant babumaki Mamadou Ndala bozalaka nazalaka awa ezalaki na 10h le 2 janvier yo ozalaka na ndako nazalaki awa na ndako bovandi kaka oyokaki ndenge nini boyokaki sango Mamadou autaki nzela nini Mamadou autaki kote oyo azokende na Eringeti tango akomaki awa na 10h wana toyoki mongonga manduki wana tokamwi eza nini tokimaki na zamba tokimakuna koya kotala o base balobi o babumi Mamadou tokamwi de balobi tango babumi Mamadou nde désordre ebandi kobanda jour wana tilelo nde babandi kokotela bino na bandako donc Mamadou nda bande kobatela bino mwandambo bien sana. Très bien. Alors, nakopé ça peut maman mbote non? Maman za ndako. Moi sina za ndako. Ya azobela. Abeli nini? Bongo sombi kisite. Bon, ayoka ki nale dibumo na pasi na butu. OK. Mama boni obeli. Yaka to somana no kisi. Ozobela pona ni yaka. Bopesi nga pe kiti te. Bolambi pe bino moko bopesi nga pe ya kolia te. Ngai nalingaki na vana na ndako. Nalingaki na vana na ndako. Pourquoi bayambaka mupaya na ndako pona nini boyambanga libanda? Tovana na biso awa. Sikoyo awa musala nini yo za kosala? Nga nazo sala musala okata bilanga. Okata bilanga. Boboti na mamolo baki bana combien? Bana 9 bazotanga kelasi. Bana 9 pe bazotanga. Ya suka za na mbula ni oya lali. Ya za na sanza boni. Azana ina ne yaka. Yaka oya pe azamona nayo? Kombo na nani? Kombo na Shukuru. Shukuru. Yende Shukuru yazana ajini. Azana classe première année. OK, ça c'est bien. Alors makambo Ebola, awa koto pe kote la bino? Mais awate. Awate hein? Awa bozana bino kimia Ebola ezana. Kimia. Bana bazokende classe. Bazokende classe. Mais classe ya bana mikeza ofele. Eza ofele. Boza kufuta te hein? C'est peli wana na président. Wana président de atie classe ofele. Liboso ezalaka te. Ezalaka te. Ezalaka kosoko ngo. Liboso ezaki bomane kufuta. Kufuta. Sikoyo bozo futa isute. Te. Ane obana nyonso ya mike batangi ofele. Batangi ofele. Eza malamu pona yo mtozana bana ebele. C'est peli mingi na président. Na sepeli na président atikala wana seko na seko. Atikala seko na seko. Ça c'est bien. Ngana koya kotala yo na sepeli no mingi obondela rapé. Ngana bondela. Osambela wapi? Nasambela kana mavivi. Église na biso zawa na mavivi. Kombo église yango ni catholique. Ikambote. Kotika nzambe te. Place bozalia soki bozo vanda kimia nzambe ndazo batela bino. Bino moko bomoni bato muso bazo kufa na miso na bino. Nzamba bombe bino ti lelo seke na tina. Botika nzambe te. Lola ezali. Botika nzambe te lola ezali. Nzambe pa kotika bino te akobatela bino. OK? Lokola mama zobela nazana eloko te. Nazana eloko te bosomba ta mwa kisi ya. Somba ta mwa kisi e ko ça ça pour maman azo mwa santé hein. Là nazana de kono journaliste. Na ekotala bino eloko ezate. Kamata ta obufuta ta kisi hein. Merci beaucoup. Kambote. Nzambe abatela bino. Ça va mingi botika la malamu na lingi o mingi. Seki nzamba lingi tokokutana hein. Botika nzambe te. Sifa. OK. Alors kanga biso ata photo na famille. Nzambe te loko muntu ya na ebisio pona. Ta on a moni bino na komisi nzambe. Po ba o tozo yoka mais nzamba bombi bino lokumu nkembo zongo pana. Ezala makasi hein. Merci beaucoup. To sepele ba komando na biso bazokengela biso ya malamu. Ba komando na bino hein. Donc FRDC sikoyo penza makasi. Oh makasi. Eloko makasi penza. Makasi. Sikoyo mutu apesi bango mitindo wana za president Fachi. Sali malamu ko pesa bango mitindo wana. Yaka. Bongo zo kimanga. Wana za petit frère na. Ya za petit. Yo kombo nani? Makambo nde makambo. Kanga na photo na makambo. Makambo. Est-ce que oza pena ba camarade na oba ope ba kufaki na biloko ba defo? Ba kufaki awa na kati. Na sima kuna? Awa pena. Babomi bango. Babumaki bango wana. 12 personnes wana babumaki 12 personnes wana. 12 personnes na moi. Na ezalaki na pokwa. Bakote libango babomi libota mbimba. Mobimba. Oh nzambe na ngai. Mais siko kimia ekoti. Kimia c'est moi kimia. Mais koto ba def bazo ya juste. Koto FRDC kaka. FRDC bezali. A commando nde bazo sa musala.
Ça va. Na sepeli mingi makambo. Mais ba commando ngo kaka bazobotola kabiso ba telefone na biso na nzela oyo. Ah, na butu. Ah. Ata na moyo. Ata na ere oyo tango tozoleka na nzela oyo. Okomona ka bo botoli yo telefone. Wale za comportement ya mabe kota na musala ya police na. Bato wana bazalaki kobotola bato awa telefone basi babimi awa. Ngo nyonso bakei. Siko etikali kaka ba commando baza ko batela. Baza wana ba commando bazo discipliné. Très bien. Ça va. OK. Maman, yo kombo nani? Mama charmante. Mama charmante. Mobali na nani? Azate? Jobi, Jobi. Totala kuna nakanga pe photo. Nakanga photo kaka na mama tala. OK. Merci mingi hein. Ça va batela. Yo vandi pe awa. Kuna to aza awa. Kuna na ngambu kuna? Nde mobile na yo avandi wana? Ake kokuta naye. Merci beaucoup. OK. Allez, merci beaucoup. Kobosa na kozwa traitement te. On va traverser de l'autre côté, on va d'abord voir mon frère qui est là-bas, ne serait-ce que parler aussi avec lui, avoir un témoignage de sa part. Awa tozali na route ezo kende qui s'engage à gauche et puis à droite. Tozo on a Béniville. Je vais d'abord voir mon frère. On va tenter de parler avec lui parce que c'est un grand monsieur. Coco, Coco. Karibu. Olobape lingala? Ngai. Ah, na ebi lingala kitoko ste. Oui, peut-être au bundala kaka merembe. Alors, il fallait na poussa kiti ndambo. OK. Et poussa na paix? Ah, il poussa na. Attention, je vais arranger ça. Poto solo la malamu. Hein? Très bien. Kombo na nani? Kombo na ngai Ezaï. Ezaï. Eza kombo ya Bible. Eza Bible. O sambelaka. Na sambelaka. Sambelaka wapi? Na CK20 église ya wana Matembo. Ah, OK. Ça va. Et puis au Bali? Na Bali naza na bana misatu. Na moni mwasi na kuna mwasi kitoko. Nde wana. Au Bali ayebani pe na famille. Ayebani na famille awa nde pale awa. Awa nde pa na yo. Ah. Ozo sa musala nini awa? Bai naza cultivateur za kolona. Ah, ozo lona biloko. OK. Alors, awa botami pe kaka awa? Ngana botami awa na Matembo awa. Papa na mama awa? Mama awa. Nyonso awa. Papa na mama bazali awa? Bazana na bomo. OK. Balobi nzela oyo nyonso molai babande ko benga ngo couloir de la mort. Ba ko benga yango zone rouge nzela oyo nyonso. Pona nini? Ah, massacre le kidanje awa. Na nzela oyo. Nzela oyo. E bandaki mbula nini? Ah. Na 2000 Bamsu balobi 14. 14. Tango babomi Mamadou Nda. 14 13. 13 14. Donc ti Kabila zalaki président. Massacre wana ezalaki kaka. Ezalaki Kabila oyo moke oyo. Oyo moke. Ezalaki kaka. Bato bazokubundisa, bato bazoya koboma massacre eza banani? Eza banguna banalu. Banalu. Bautaka wapi? Bauti na Zamba. Na Zamba. Bazaka ba Congolais? Bazaka ba Congolais te baza ba Rwandais, ba Ougandais. Nde bayaka kobundisa koboma awa. Alors, bango babande kokota bazoya koboma bato pona nini? Raison ezalaki nini? Tuebite. Raison ezalaki bakotika bo babomi bato. Babomi bato. Balobi awa eza mboka na bango. Tuebite soki eza bango. Ubeza bango. Bayaka ko réclamer mabele. OK. Siko bakotaka ndenge nini? Ndenge yo moni koya na bango bozalaka ndenge nini komaka ke bomoni ba def ba ezalaka ndenge. Bovandi kaka boye beta lisolango na ezalaka ndenge. Bango bayaka kiko yaki tozo vanda lokola boye baya babomi bato bazongi. Bayaka babomi bazongi. Bazongi na ngulu. Bazwaka pe banyama na bino bantaba. Bataba basoso. Bake na ngoko. Babomi bato bakei. Kaka mema bato masusu bakei na bango. Bakangi pe bato masusu basi na mibali bamemi bango. Bamemi bango. Bon, tango bango babomaka bino, tango babande ko boma bino liboso FRDC azalaki wapi na Monisco. FARDC. Bazalaka pa na bango na madifesi badebodaki bango balekaki na nzela mosusu. Ah, wana ba ADF ba kimi na nzela mosusu ba komi awa. Ah, OK. Sikoyo wana baza ko boma bino, bakamati biloko na bino bakimi nango na Zamba. Ba bomi pe bandeko na bino awa pe botikali. Bon, nayoki bozwa ki kanda mikolo uti oleka botomboka ki boke ubenga na Monisco. Pona ni bolingi Monisco te. Tomoni Monisco ndo ezo sala makambo wana. Te bango nde bazo le kalikolo na avion na bango tikuna na Zamba opesa bango bilei. Donc Monisco ndazo pesa bango bilei. Oui. Sa bango na bilamba. Bilamba. Eti bazwa kango wapi? Aminisio wana ba arme ya loru bazana bango. Bino bomoni ke bango nde baza ko pesa bango. Alors Nikolo yo nyonso sali tango nini tango boni kimia ekoti sali tango boni.
kimia 2 semaines siko 2 semaines bo babomi motote bo vandi kimia ça kimia chef de l'état yaki awa atindaki FRDC abakisi effectif et BADC ba komi siko ebele siko boza penza rassurer FRDC so sa musala ndenge ni ozomona esaleli na bango bango bazo sala bien kitoko siko bazo sala bien ba uti ko boto la ville ya Madina babotoli yango FARDC aza makasi sur terrain FARDC aza makasi nini okoyebisa na ba ndeko bazolanda yo na Kinshasa bao bazolanda yo na bipai nyonso ba oyo babandai ko banga ko yao balobi bo bandai ko vanda wate bo bandai ko kima na zamba na Beni siko bozongi po kimia ekoti et butoko dozongi soki kimia ekoti koto na 2 semaines ndenga na zao bolala kimia des ordres des ana ngote très bien mais il fallait nde sala makasi boyo to tikala na ba palais na biso olieza la ke bo vandier moko so ezongi do bolingi esila pona libela bosani yango est-ce que ba Rwandais bazalaka pe bo mona ka pe ba Rwandais awa to mona ka ba Rwandais te mona ka bango te mona ka bango te tuzabiso ka ba Congolais inoka ba Congolais est-ce que ba soldats Rwandais si bo mona bango awa awa na defense rien awa ni bazate OK ba des fois na bozoyo kaka bazaka ba Rwandais ba Ougandais mais est-ce que si bo mona bango na misu boy ngai na mona ba defete OK mais ba mosusu nde ba lobaka zo ba mona ka bango est-ce que na bandeko yo moni mosusu ba kufi ozana bato po kufeli na famille ba o ba bomi bango na ba def bazali awa na ndako wana ba bomi mani petit wana ka somoko bakotelika na moi babomi na zamba banda kolona babomi ekuna bato bakufi ebele awo bakufi ebele ça va ngana sepeli mingi lokola kimia zongi na sepeli polo bio sambelaka kotika nzambe te yo moko lobi na ngaki bato bakufi ebele seki bino bozana bomo nzambe nda azobatela bino bopesa matondi na nzambe bokanga mape na nzambe po nzambe nde abatelaka soki abateli te ata FARDC abateli azobatela na pamba moto azobatela liboso eza nzambe FARDC azobunda na nzoto me nzambe nde azobatela na nyonso olobaki kombo na Isaïe ngana sepeli ngai Israël donc yo Isaïe ngai Israël biso na bato ya Bible bana na yo ozana bango bazotanga classe nini bazana classe nini 6e primaire OK na mususu ni bango wana bafuta te bauti classe les amis venez boya bango baloba pe français baloba pe lingala baloba nde lingala Swahili lingala na Swahili vanda yaka Swahili lingala bayebi te boyo ko banda koyebisa ye tuna ekombo na nani nzina konani Abiga tuna yaza na classe nini masomo ngapi 3e est-ce que ozofuta mbongo Minerval pona bana classe eza ofele classe eza ofele liboso nde bobanda kofuta mais mbulo e bofuti eloko te très bien est-ce que na classe bozofuta mbongo tuna ye masomo huko na olipa franga masomo baza kofuta te très bien tuna école na ekombo na école nini jina masomo nyinjoni LTP matin abosani OK ça va na sepeli mingi ekosalisa ta yo sombata matembele pona bana naza na mbongo te nga naza politicien te naza journaliste mais naza na bolingo na bino na ekotala bino na boyi kotikala musika pona lisolo na ngai na koma ngai moko na kabola pasi na bino na yeba ya solo penza nini zo komela bino mais lokola yo lobi boye na komi na mwa kimia na yebi ke bozongeli bandako na bino FARDC sali musala munene wana président de la République nde abeti liboko na mesa likolo ya président de la République nde bango bazupe makasi wana nde baza kosala musala c'est que président asali malamu et puis bana ndenge oyebisinga ke baza kotanga ofele wana na sepeli mingi merci tokokuta na mbalo ezoya kanga biso pe photo na ndeko ko na mwana kanga biso pe na mwana okamata tawe merci osombata mungwa merci nzambe abatela yo nalingi yo mingi merci
Quelques témoignages des habitants. Il y a Matembo et Sigatozali. On va peut-être se quitter ici. J'aurais voulu voir quelques maisons, mais bon. Banda Kwango, Eza Penza à distance. Ezali okuti ndakwa opusani okuti susu ndaku mususu ezali facilité. Bango moko balobi ke kimi ezongi mwa muke, bazongeli banda kuna bango, bakomi kovanda, wana eza banda kwa vide lokola place wana bato bazongi na noté, mais awa bato ici bazongi, awa bato bazongi na noté. Donc coup de chapeau na FARDC pour un grand travail au Basali, coup de chapeau na chef de l'État à Betty Lobo qu'on a mis ça. FARDC a eu conscience na motivation badef bakimi bana mboka bango e ba témoignage bazongi na banda kuna bango bien que bazako 2 semaines kimi eza babomi mutute. Ça c'est ce que nous souhaitons que kimia oye umela ezala kimia ba 1 mois ba 2 mois te ezala 2 ans 3 ans ezala 10 ans, pourquoi pas libela parce que bazana kati ya mboka na bango badef wana bayaka abazwa ko réclamer mabele balobi ke mabele za ya bango ko yoka bango balobi badef ba Rwandais bande bazali ba Burundi même ba Kenya bazali awa même ba Somalie bazako kota pour na ko réclamer mabele na bango mabele ya prince au place ozalia eko mabele ya Rwanda jour nini mabele au place ozalia eko koma ya Burundi ndenge nini par quel mécanisme. Mais Batobele va évoquer problème, il y a très infini. Il y a des infiltrés dans la carte armée. Bato baloba ekuna ba expliquer clair balobi na carte armée za groupe ba soda muso bazora ordre zo utana ba parti politique. Muso bazora ba ordre zo utana armée, muso ordre zo utana chef de l'État. Donc commandement peut poser problème à en croire ba déclaration oyo population alobi sur place. Nzela o ezako kideki sangani. Soko pusani kuna liboso koyoka ndenge bandeko ba expliquer kuna ba uti ko boma isusu bato ebele basasi bato. Mais FARDC na zone oyo place ba bomaki Mamadou Ndala ti ko kenela bene ville kinia ezongi liboso ezalaki okovana na nzela ote ko boma ezalaki mikolo so triangle de la mort. Mais nous sommes arrivés ici avec Roublin Bamba. Investigation, c'est notre devoir d'arriver sur place. Likambo bene lingo betango tunabiso. Komi betela na ndenge na yote tuna biso ponga na komi place abomi Mamadou Ndala na komi place bandeko bazali ba victime na komi na couloir au place babomaka batango kaka babomi bato bakotela ka bato nde na couloir oyo ezanga bate ezalaka na bumbu te ezalaka na kisel sauté ezalaka na kimbateke te ezalaka na France na Belgique te ezalaka nde awa. Et Israël Mutombo est arrivé ici pour faire ce travail. C'est ça l'investigation, c'est ça le journalisme. Nous sommes arrivés pour lier l'utile à l'agréable. Je motive ma camarade Nabiso Bakende. Étape suivante au Kenya Kasai, comme on a masolo à Kamwena Sapu. Toro Kenya Minembwe pour s'imprégner de la situation. Nous allons arriver pour te passer dans le Congo avec tout. La paix, c'est quelque chose de très important. Sans la paix, on ne sait rien faire. Sans la paix, on ne sait rien faire. Bato bazolo bakamamba guerre, tolingi guerre ezala. Bota la guerre ezala ki bandeko pas sinini bazala ki nango. La guerre me bandeko ba souffrir. Tala lelo bakomi kozonga la banda kuna bango. Bino bozolo ba guerre ezala. Est-ce que bozo jauger ce qui guerre ezali comment les choses vont se passer? Ça ko telema. Yo poko ko ngunzima poto solo la. Obi ozo akiti pona na facilité comme na yo. Tokolo baka mukie, tokolo ba mingi te. Ya pusana wana. OK. Voilà. Ngai pe na pusana na ngai boy. Très bien. Kombo na yo nani? Kombo nanga Muhesi. 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 Oza congolais. Naza congolais. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Très bien. Oza na mwasi na bana? Bana boni. Bana. OK. Bana bazali. Ebele? Ebele. Okomi na 10. Mingi. Mwasi na yo aza wapi? Ba mwasi mingi. Basi pe ebele? Oboti na basi ebele? OK. Alors balobi awa bobandai ko vanda lisusu te po babandai ko ya ko kata ba machette ko boma bino na ba IDF. Babandai ko sala yango. Siko changement ezali bazo ya lisusu te? Ba komite. Bazo koma lisusu te Sinasilisia wa. Ezali wapi tosi tozongia wapete? Changement ezali? Changement ezali te. Nano ezongi te. Nano boko. Nano boye ko sala ka musa. Ko lukande bile ya ba. Kusana nano boye po nazo ka malamu te. OK. Olobi pusa na mamuke. Olobi ke awa toye pona ko luka bilei bana balia. Mais toza na ville. Nde place pour ça la kabilanga na bino awa. Mais awa nde pale me banguna batiki biso totiki bandako kolele toke ko luka chambre na ville. OK. Siko bozo vanda boyeka la moyi bosali musala et puis na poka bozongi kuna. Mais liboso ezalaki ata na moyi bozo kima.
na tunaza wape kumona alire tokoma kana vile pe liboso tokoma wapete pe vita mingi manduki na manduki ezolela kutoyo awa mingi kala ndako eza bombe bombe nde sala bombe nde bomi yango boye babeti yango babeti bombe pe toza na kati nde bino bobanda kovanda na kati na bana na kati babeti bombe nde ekwei boye me mwana moko akufi te bakufi te me bazoka mosu bazokaki me bango nyonso baza na bomoi bazali nzambe azwa lokumu donc olobi pour le moment kimia ezongi mpenza nanu te kimia ezongi mpe te guerre eza koko soki kimia ezongi si biso mpe tokozonga bongo baoyo nyonso bavandi wana bango mpe baza baye me soki ekomi 18h bazongi na vie ok soki 18h bakie koluka place ya kolala ok c'est bon mais bana na bino bazokende classe batanga te mpona nini bakotanga ndenge nini papa mpona mbongo te kotanga eza ofele me babandi kozongisa bana na kilasi balibi tofuta liboso ezalaki ofele batangi babandi bien mais awa soki une semaine oyo batangi te donc toloba une semaine en soko botangi te bakomi kozongisa bana bofuta mbongo mais na ebandeli ezalaki ofele donc ndenge bozali awa soki bofuti te bana na bino bakokota te ebola awa mpe ekomaki ebola ekomaki me babikaki bato babikaki mpe ça va nasepeli mingi ngai nalingaki nayeba lokwa bolobi ke kimia ezongi nanu mpenza te tozoliki ete nzambe akopesa bino kimia FRDC azosala mosala te ndenge bomoni FRDC ezosala me bamosusu baopenalize bacivile mpona tala tozawa na zamba raccourci ezawa mpona koleka na balabala nzela eza molai te tolekaka na raccourci kokoma kuna na raccourci alo tokuti barebele ya ba FRDC ya ba ADF nalo eza ADF te eza basoda eza kaka basoda me baoyo soki oza na telefone otiki yango wana soki oza ta na 100 francs otiki nyonso mpe na machete babotoli nyonso bazobotola na machete bino machete eza mpona bilanga wana eza kaka banguna ya basoda na biso baza kaka bato ya FRDC me banguna mosusu babatami mpe na zamba mpe na ere oyo papa tata mwasi na biso bakati ye maboko nyonso awa na raccourci oyo tolekaka soki kokende fo bokende nzela molai eza mbongo kaka eza mbongo me liboso bobanda okata raccourci bokei me raccourci wana barebele baza na kati siko awa mpona kozwa eloko ya kolia bozokende kolamba nini lelo bokolia yango na nini tokolia yango na fufu na musuni pembeni musuni ezalaka te mbongo eza te madesu wana etekama ndenge bokoteka nde madesu bazwa ya kolia soki boteki madesu soki toteki kasi bana bakolia nini ça va likambo te makambo na bino bolobi nayoki yango tokoloba ngo mpe na bakonzi mpo baluka solution mingi ngai nakei nakotikela bino 10 000 francs bokosomba ta eloko ya kolia merci beaucoup. Allez. Tokanga ta photo. Osali. Ok. Tokanga ta photo. Maman Ndasimba. Bato ebele bakufi bino botikani na bomoi. Po Nzambe nde abateli bino. Botika Nzambe te. Bobondelaka mingi. Soki Nzambe atiki bino na bomoi seke eza na tina. Bobosa na Nzambe te. Lola ezali lobi. Soki lelo okufi bomoi na yo kolekisa ngo wapi. Esengeli bobongola pe mitema. Bobongola pe mitema po lobi ata okufi omona Nzambe. Botika Nzambe te. Yenda zobatela malamu. Merci tokokutana mbalo ekoya. OK. Merci beaucoup. Bye bye. ndako oyo
ndenge bandeko balobi ndako oyo ndako oyo nde eza parmi porte eza kofungwa lisusu porte eza kofungwama lisusu te mais bombe ebetaki awa eza translance tremblement Tremblement te eza bombe. nde ebetaki awa bombe soki bombe yango oyo ezikama te soki elekaki ata makasi nango mpe ekokosala donc bombe elekaka oyo ezalaki ndako na bino oyo ndako na bino me moye bovanda lisusu eza te osalisa biso sango kuna. ok merci beaucoup merci beaucoup obi awa apparemment bato baza te lokola awa comme vous voyez bato baza lisusu te awa amisusu baza kosalaka misala mpe baza kozonga na pokwa Coco, Coco, Mbote, Mbote, allô, Odi, c'est que moto alali. Bato balali moi tout déranger bango zate zapé normal, les droits na bango. Tozali na beni. Alors on va clôturer peut-être dans un premier temps. Nanto silicité potoza toujours na beni. Mais la grande partie, vous avez compris, vous avez une idée. Tout ça, vous continuez. TVza Radio T, dans un premier temps, dans un instant, pardon, pour la continuité de ces programmes. Mais on a lobby. Vous souhaitez guerre. Oh, il y a un témoignage juste sur place. Beaucoup qui koyo que c'est moteur ko bato ça la guerre. Pour ceux qui to sali guerre, na lobby na ndenge vana na bumbu na selemba na makala na gombe, oza na facilité, oza na 24 heures on ko ko lier shawama. Vous devez faire très attention. Awa, Batou Bayebi, ça dit vous allez témoignage vivant ya bateau bazali ba victime ya barbarie na atrocité et le cacao. Ndenge ba bomaka bateau, bateau ba mona keza bango yo, po ba bomi bandeko na bango. Bango bazo ki mazamba place otozali. Koloba makambo na monoko te, faut zala na maele otala. Oyoka ki témoignage ya bateau ba def wana bazama un groupe ya bateau bazana 10 km à heure. Mais pourquoi on n'arrive pas à tuer ces gens-là? Pourquoi on n'arrive pas à exterminer ces gens-là? Pourquoi bazo koma osala yango te? Une partie bazo reconnaître fort ya chef de l'État, mais il y a encore aussi un travail à faire sur terrain parce que pour na bato mususu musala ici na noté moi ko banga ndambo ezali boyo ki témoignage à soda boyo ki témoignage à ba paisible citoyen de baza koloba. Mais même mukeo baza nango siko ya kozonga na moyi bazala ki nango te. Bazala ki nango te babande kozanga même koya na moyi yao. Mais est-ce qu'ils ont quand même le courage de venir ici la journée pour venir faire quelque chose? Les Cambouya gratuité enseignement, ministre Didier Boudimbo, Willy Bakonga, Binonde Bozana Maïtali, gratuité enseignement. Chef de l'État, Yoza Mokondiamboka, parmi Makambo Zobetelato les alliés gratuité. Bazako reconnaître que Bana Bazako Tanga, Pamba. Mais une semaine à moi, vous avez commis Bakomi Kosenga Bango, vous devez veiller à cela pour que bateau ba baby ça volé wana ya gratuité enseignement bazwa ici kate nyoso les kamalam. Il faut faire quelque chose. Et puis présence ya FARDC ces ali soloté biso moko toza ba témoin pour ngai na roulette toza komona nzela ndenge ba soda ba zone ezali militarisée. Beni eza munene te eza muke tant tozo kita na avion na tali carte na ndenga likolo lokola tozo ke na zamba. Veni eza munene te beni eza nango muke. Mais na lobi na yo niveau ya militaire bazalia effectivement 21 000 balobaki wana ezali soloté, c'est une réalité parce que moi-même j'ai vu ça. Et si otozali lelo balobi à l'époque aucun journaliste a quoi koya wana zone wana bako benga triangle de la mort. Et puis même la situation tozali ba journaliste belé ba raté. Mais nous sommes décidés de venir ici à n'importe quel prix na sacrifice suprême. To komi un pour na kosala musala pour na bolingo ya mboka. Informer, instruire, s'investiguer, c'est ça notre devoir sacré. Yango toye ao. Bon, a présence à Monisco, ils allaient à place ebele. Monisco a zako tampola lokola tozana Monisco. Ceux qui boké qu'on appelle Monisco, ils allaient ba patrouille na bango bazako sala. Le long de la journée, ils continuent à faire des patrouilles. Ça c'est très bien.
toza ko sepela nde baza eza ko rassurer population bien qu'à un certain niveau méfiance ezalaki hein même moi méfiance ezalaki na bango ata méfiance ezalaki na bango mais sikoyo baza quand même makasi population aza ko continuer pe ko sala quelque chose na sepela na mutu mo alobaki MONUSCO mutako bundela mboka te biso moko d'abord sengeli to bundela mboka wana soda moko alobaki sengeli to bundela mboka bozala Kinshasa ba français belé ngana za muta IDPS ngana za muta FCC ngana za wana za ba français na bino messieurs pendant que vous discutez à Kinshasa le peuple baza ko kufa ngana za muta la muka messieurs ba guerre wana vous devez faire très attention. Éviter de distraire la population. La population ici, massacre bazo boma, bato FCC bazo kouf, bato IDPS bazo kouf, bato Akash bazo kouf, INC la muka bato bazo kouf. Tangu rebelle bande ko yako boma bato azo pona ekolote. Rebelle azo boma mutu nyonso. Donc nous devons nous mettre comme un seul homme. Branham, le prophète du temps de la fin disait, les Branham se battaient derrière la maison, mais devant l'ennemi, ils étaient soudés. Vous devez vous battre derrière la maison, mais devant l'ennemi, vous devez être une seule personne pour combattre. C'est quoi cette histoire de la guerre qui ne se termine pas? Un petit groupe de gens. Les lots confusions, les populations, que les rebelles existent. Pour la FARDC, il y a un groupe d'individus qui contre armée régulière. Confusion, pour la bato ba ko bomba bango bazana ba tenir ya FARDC bazana tenir ya ba policier ba kota ba ko bomba bango. Comment identifier un rebelle oyo azali bana na muto azana kati armée bazoka ba tenir wapi bazoka munition wapi bato musu bazali bazo accuser MONUSCO que bango mo baza ba tenir ba mona MONUSCO azali ko zwa babiloko azoko rotikela bato wana ba musu ba moni ba MONUSCO azokitisa bango après une heure après massacre salami lelo ya nzela et puis MONUSCO azu bango azongisi bango nani azo jouer jeu. Le président de la République na poto lobeli likambo ya likopa likopa ya bato moko bo ba se retrouver lelo ya nzela oyo koto minéraux zate à part café mais minéraux bato bazo bunda boyo ka ko guerre ya ba minéraux ezala ba village oyo za côté ba rebelle bazana kati wana eloko nini nango esila raté eloko nini esila raté fengeli se congolais afungola misu et sengeli congolais afungola misu ezali guerre moko boye entretenu par un groupe de gens guerre ezali guerre te ko luko rebelle te c'est un groupe de gens bato moko bazo bundela intérêt na bango eza quelque part na zamba ba zamba bozo mona intérêt za na sima wana un groupe de gens il y a quelques informations toujours sur place oyo basoda ndambo bazali awa quelques généraux bazali impliqués dans cette affaire donc bazo moi quelques bato na bango kozala moi baza 200 personnes à côté ça kuna bato bazo kwa ba rebelle ba créer terreur bolongwe ba récupérer ba minéraux ba expatrier ba kozo ba multinationaux pardon ba zubiloko ba kenango et ça se passe aux yeux au vu au sud de tout le monde. La nuit comme le jour. Eza ko salama. Bino ke ko lugate, ko lugana na makamba ba Rwanda te na kati yawa, na kati yawa. Il y a des Congolais infiltrés, baza impliqués na kati locaux. Ça c'est clair, ils ont expliqué ça. Ça ce n'est pas moi qui ai dit. Et la population mutaza ko expliquer yango. Population d'azali victime. Yendaza ko dénoncer makamunyo soza na kati. Trop c'est trop. À quand la fin de cette mélodie? Makambo ko suka wapi? Trop c'est trop. Mais les gens ne sont pas sincères. Le chef de l'État avait raison de dire ça, que Zali Kopaya Batou. Je confirme depuis Beni que Zali Kopaya Batou. Batou Mongo Basangana, Batou Mongo Bazorambongo, Batou Mongo Bazana Bentere na Bango, Batou Mongo Balia Kanasima guerre. Je confirme, tenant compte de cette enquête que nous avons faite sur le terrain, moi je confirme cette enquête. Je confirme ma propos à chef de l'État. Et je le soutiens dans la démarche. Nenga Loba que Zali Kopaya Batou. Parce que FARDC, le lot a frappé Batouana Bakini. Batouana balobaki quelque part, population lobby, pourquoi faire reculer la kaka adversaire, mais babomara été. Aza mukio ko kaka to faire reculer to tine musika. Mais pourquoi pas ko bomba bango babomara te? Batwa kufanga na biloko ezaka population. FARDC bazali incapable ko bomba batouana selon la population de baza koloba. Pourquoi guerre ko silate? Pourquoi guerre ko silate? Bozo kango na lisolo, mais je suis arrivé sur place depuis lobby na lalité. Ko bang ezala motema. Bien que je sois dans un hôtel, mais nazo banga pongi ezoyate. Parce que le niveau militaire au bazar de la ville, c'est trop. D'une part, c'est pour nous sécuriser, mais autrement aussi, ils ont créé psychose dans le bateau. Vous imaginez la ville à Kinshasa, quand vous avez Bovandi, Bobomoni, Basode, Beleta, de Batou Banga. Bon, si vous avez des mbila, des alliés policiers, des alliés armés réguliers, c'est-à-dire FARDC, armés jusqu'au là, ils tambola 24/24. Et là, on a un état de guerre, état d'urgence. Donc, nous avons benga mato ya mongo na mongo. Yoza Congolo za na Kivu. Ozana Maniema, ozana na biso na Kinshasa, ozana Congo central na Bandundu. Ko kanisa te guerre oyo, oya ko loboto guerre uta te yeba ke guerre d'abord. Il y a quelques-uns à bana mboka na biso baza impliqués na kati ya loko. Oh, il faut bazala sincère s'il faudra mettre fin à cette guerre. Et deuxièmement, bangonde bazo servir pont
na bato bazo uta libanda po bakota. Donc il y a d'abord un groupe de gens baza na kati ya likopa sont des Congolais bazali awa miso baza na kati ya armée ba misusu baza awa na kati ya zamba mais bazali alimentés soutenus par des gens quelques personnes baza na kati ya armée mais bango nde bazo pesa porte na bato bazo uta Rwanda Uganda Burundi na Kenya ndenge ni mutu akuta Burundi Kenya ko mikoti na ndenge na yemoko sans azala na mutu azo pesa nzela kota. Donc ils sont en connivence bazali en accord. Ils sont en contact permanent avec quelques personnalités à FARDC Bazalia. Selon les informations que nous avons touchées sur terre. Mais gloire à Dieu, avec le président de la République, initiative à Jui, il y a qu'à renforcer effectif à FARDC. Cette fois-ci, la population tente un peu de retrouver sourire dans bango. Bien que nous ne salami penza n'y ont sauté, mais déjà, les alliés avancent mon côté très significatif et nous remercions Dieu pour cela. Nous félicitons également le chef de l'État pour l'engagement. L'Ikabo gratuité, vous avez compris, il y a la gratuité, mais le président doit taper très très fort. Israël Mutombo, avec Roublin Bamba, le caméraman le plus suspect. Attends, c'est à Maï, il y a filmé. Yo journaliste sur moi caméraman, quel caméraman? Ton caméraman à mon place à Mamadou Ndala. Roublin Bamba est arrivé ici, il a vu là où on a tué sur Mamadou Ndala. Nous sommes arrivés, Toza a on a Matembo, place aux villes, massacre les Alagandais, place aux alliés. Présence à Monisco, c'est bon. Toi, on a besoin de présence fantaisiste. On a besoin de présence de Sala Moussala. Pour que banque sa rebelle, pour que bengana rebelle, pour que bomba rebelle. Rebelle va négocier. Il faut les tuer. Il faut les exterminer. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Nous étions venus ici pour s'imprégner de la situation, pour vous mettre au parfum de ce qui se passe ici. La paix est bandit kozonga malembe. Nan nous zongi totalement. Mais déjà ce qui est fait, nous devons dire merci au chef de l'État, merci à la FARDC, merci également à la population depuis la ville de Beni. Précieux Mouyoko Trésor Kalafay, merci pour la première étape. Je pense que nous allons continuer pour la journée de demain. Il est prévu que nous coûtons Ebola parce que la population a Ebola comme un business. Nous allons interroger les personnes concernées, le personnel soignant, dans la zone de santé, investigation, on va aller. Et ça prévu que nous sommes à Médina, place au FARDC. Nous avons écrit à la Monisco, nous attendons, si nous avons autorisation, on va arriver sur place pour nous relaxer nos images. Est-ce que c'est une vérité ou bien une histoire montée de toutes pièces? Ce n'est pas une vérité que Medina Bazou Yango sur place TV Radio. On s'arrête là pour un moment et puis on va se retrouver plus tard pour la continuité. Solo la politique officielle, Nabitumba Moka Kolonga, mais na Kimia Bissomi Bale. Tomola Maboko place aux alliés, même na Beni Maboko Zako Tombola, parce que Sango, Azara pour la Kinshasa, Temaza pour la Congo Mobimba. Pourquoi pas pour la monde? Bye bye.